Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Vraiment, j'ai fait ces vidéos pour ceux qui insultent nos joueurs de Léopard. Honte à vous. Honte à vous, makasi. Depuis le matin, bandeko. En tout cas, journal lelo. Journal lelo lolenge nyekese. Journal yango kitoko te. C'est-à-dire, depuis na lamukaki. Pour nazala d'habitude so na lamuki na ba tongo wana tango na lamuka. Malgré na bon ça va boîte linge à bana mais prière à bosra. Nazui téléphone pour na cha prière à bosra bandeko. Na moni ba image ya match ya lobby ya ba joueur na biso. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Il faut osaka kazoba momelidiamba mutaba kuichi tema siko kuichi adiambe ekotu eye oti na cerveau mo comprendre douleur ba joueur na biso bazaki nango ezate faut zaka ndoki po bo finga ba joueur wana parce que to poli faut zaka ndoki olokaka yona bato bazo massacrer population congolaise na este. Y a pas match, y a pas photo. Boloka kabo pumbaka. Pour na beforo ba joueur na biso basali. Comment on a match à lobby? On dirait Côte d'Ivoire et Bandé Kobeta entre Yemo Côte d'Ivoire. Nos joueurs étaient totalement déçus. Bandeko, atayo moko. So oza na stress. Moral nous a bien té. Ato que ça l'examen. Et simbate oza concentré té. Moral ne soit bien te atoza na salle d'examen pour ça l'examen et kosimba parce que ton cerveau n'est pas sur place. Nos joueurs malgré bazaki na terrain na Côte d'Ivoire bazo beta na ba ivoirien mais makansi na bango ezaki bisika bazo mo bandeko na biso. Bandeko malgré toza ba ethnie différent mais ce sont nos sangs. Malgré biso toza na poto to changer ba nationalité. Tokoma ba Canadien, ba Américain, ba Français, ba Belge, ba Suisse. Mais d'origine, malgré ba son nationalité, mais d'origine congolais, malien, sénégalais, haïtien, tunisien, marocain, d'origine. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal, bande konanga. En tout cas, Léopard, nga na compatir na douleur na bino. Donc comment on a kana mone ba image wana journée na ngezaka pio. Ça fait mal. Eza moko ya biso ndeza na pasi. Ya lokola njoto no mobimba sko liboko ya na pasi to likolo ya na pasi. Oyo kaka pasi bandeko. Boti ko finga ba joueur. Boti kofinga bango parce que surtout zalaki bien peut-être nga to gagner match wana et puis basali elo moko oyo batu mususu ba mibenga ka bangonde ba numéro 1 bangonde ba konzi bangonde basali elo oyo ba musu baza ba incapable ya osalango bango basali yango. La preuve année soki canal soki bato ya FIFA wana baboko diffuser ba image ya ba Léopard na biso lorsque bazalé ko passer message que bozo boma biso tozo kufa me bo lobelo te. Je sais pas si je peux nango kitsa caméra boye nan biso nyo su photo sala ngo yali kama mabele yali kama makila biso nyo su photo sala nini sini wana biso nyo photo salango bobo mabiso Congolais sois conscience à vie congolais sois conscience ya vie eza bando na biso eza baba Swahili eza baba Luba baba Congo baza soki banani c'est notre sang. Baba ndeko na biso bandeko ça fait mal.
omonaka yo oza libanda boye oza l'aise mais mboka na yo kimi ya te ça fait mal faut zaka liboma mutune sala malamu te po ofinga ba léopard faut zaka mutu mo bankusu na mutu po finga ba léopard ba mabe makasi ba penza ba mabe à quoi sert to gagner coupe mais bandona biso ba kufa na l'est à quoi sert bo beta ba concert ba arena mais bandona biso ba kufa na est à quoi sert boza peine sengwa ba coupe en gote boza peine sengwa ba concert en gote parce que c'est quand ça va pas là et simba mutu nyonso tout quand ça va pas et toucher mutu nyonso tout c'est pas gentil bande konanga c'est pas vraiment gentil c'est qui insulte nos joueurs vous avez mal agi vous avez mal comporté vous avez mal fait vous avez vraiment mal fait. Nzambe nkonini nzambe na ngai Congo la kolia fufu ekiti pe place fufu ekitaka nkonini Congo kolia aromela mai ekiti pe place mai ekitaka po atozolia fufu ango tango ozokanisa kaka eyindi kuna apeti ekimi atozolia fufu soko kanisi kaka kuna masasi ebetaki kiki apeti ekimi finalement mabe nini tosala mwa mobali ya bato Fachi Beton alobi aboyi te Fachi alobi aboyi na ye te soki bokoya kozwa bozwa na bino me tosala dona mobali atama Denise aboyi te soki bokozwa bozwa na bino me tosala dona de peur que biso pe to se retrouver. Fachi soro Monica ezo continue boye zo exemple ya président ya Burkina Faso zo exemple ya président ya Mali zo exemple ya président ya Niger zo exemple wana bwa mite ya mabe tangu bakongole bakosilika bake kopanza bambasadi na bino nde bisika boyeba po ni mokili bolinga baza gentil te pourquoi mokili bolinga ka bato nyonso baza mite ya mabe parce que biso na Congo to a gentil mare bobo mabiso to lingi bino kaka to a gentil mais boye bango mote mesu kaka il y a des fois osa makambu muto a supporter ba bêtise na il y a un moment motema ezala isu na place ya kocha bêtise te gare à vous si vous voulez que tout se comporte le quoi ba Burkinabe to benga na bino to se comporte le quoi ba Niger to tout ambassade na bino to benga na bino on est capable de faire ça mais si on ne fait pas parce que toza batu ya malamu to lingi batu mais batu balingi biso te mais c'est pas gentil ça ne peut pas continuer comme ça jusqu'à quand soki eza guerre ya Ukraine to Philippines soki wapi wana nde botelemi kuna président États-Unis atelemi kuna nani atelemi mais ya Congo bokoka kolobela ngo te poani parce que bino mo boami yibi pe na kati wana do bino bo batama na sima M23 bo batama na sima ya Paul Kagame njoka bino nde bo yiba oh Paul Kagame Mobutu abengama seko kukubengu soki wazabanga asuka api Paul Kagame asuka wapi mon cher, ba Mobutu bakenda pio. Oh zolona yango kobuka papa. Oh zolona yango kobuka. Dans la vie il y a toujours les hauts les bas. Un jour, okobela maladie moko boye, au salata AVC, si c'est katano kili bio kufi. Mais progéniture na yo. O chika ba on a imagine ni papa. Po meate. Biso toza faible. Toi na poso faiblesse. Toi na muto lobela biso te. To senga lisungi lo kwa batu to ba yo kabiso kwa ba yo kabiso te. Pourquoi? Parce que bon profiter ka ko yi ba li kambute. Bo kumbaka ba mituka na ba voiture électrique. Matière wane uchi na Congo. Bozo yi baka iPhone nani matière ro bosaka iPhone. Ezo utaka na Congo li kambute.
makile ya ba mama wana na ya ba papa wana na ya bana wana o bozo salelaka ba iPhone na ba voiture électrique yango bozalaka tolai tolamki o inondation kuna tolai tolamki o ndako moko ekoyaki kuna tolai tolamki o ndako moko moto epelaki kuna bato bakufi twani makila ya ba Congolais o bozo tongela ba ndako o bozo salela ba iPhone ekoganga bino mo bomona te ke malgré bobanda koyiba richesse yango esilaka te, c'est-à-dire c'est un peuple béni. Bana bobanda koboma toza peuple Israël, mais un jour la justice de Dieu yana, la justice de Dieu yana. Président Félix soko moni bazo mbrouye yo kaka parce que yo za na muta kimia. Mais soko moni bazo mbrouye yo kaka papa ke na ko luka Poutine. Sala ndenge président ya Burkina Faso asali. Liko nango ba Burkina Faso ba betaki na kan. Liko nango ba Malien bazaki na kan. Liko nango ba Niger bazaki na kan wana. Mais bazalaki malgré tout balongwa na bango na ba CDAO balongwa na bango na makamba ba manipulation ya ba français. Mais bazalaki na kan papa bazoba yo te pa Félix soko moni zo continue kaka boye bazo yo kate pona landi video ya Paul Kagame alobi ye aza innocent alobi eza ye te bato bazo boma ba M23 na baza ba Congolais ba Rwandais te. Paul Kagame alobi bongo ba M23 ba Congolais ba Rwandais te. Soki ba Rwandais te papa Félix kende ko luka Poutine. Luka Poutine apesa ba missile au ciblé place ango wana ba M23 bazali pour bango ba na mawa ya bandeko na ba Congolais te ba bomaka bandeko na bango Congolais. Luka Poutine asa nini apesa yo mandoki au ciblé place wana oboma ba M23 wana bango nyonso tout parce que bazoba comment bango ba Congolais bazomaka bandeko na bango su ba Congolais parce que na lundi vidéo ya Paul Kagame alobi ke ba M23 na ba Rwandais te ba Congolais. Siko Paul Kagame volait qu'il est. Yé pas au profiter na sima ba M23. Yé pas au yiba na ye. Siko Félix loko ba occidentaux ba ko résoudre problème ote. Kende nazi. Kende pas Poutine Félix. Kende Congolais zaka gentil mazaka zoba te ba zoba yote. Kende pas Poutine. Senga Poutine ba cible au ciblé. Territoire ya ba M23 na au pukuti bango to récupérer ba territoire na so to vandi kimia côté na so to loni ba masangu na ba fufu na ba pondo au Congoli ba kulu na nyonso to lokini bango na ba kelo na bilangi puis c'est tout. Mo revandi kimia papa. Mo revandi kimia. Poni ko zanza ba tu kimia boy Ntalamki na tongo boy aya na ba classe na akuta na ba nini pourquoi? To sali nini biso? Mbandeko to salini poto mériter souffrance aboye nzambe kata likambo yo papa mon Dieu kata likambo yo papa yokela biso mawa Seigneur Jésus-Christ, ça fait très mal. Courage à nos léopards, courage à nos frères et sœurs qui sont à Goma, si c'est Goma. La justice de Dieu il y en a. Congolais tellement soit conscience. Merci, bye.